Bonjour, mbote na bino banso esika bozali esengo mingi pe mbote mingi na bayibakula na biso esengo mingi na nkoloba te na komona te bato bavandi oboso bwa bitando bike mpona kolanda Rango TV. Chronique des Stars. Chronique des Stars ezali bongo émission oyo eyelaka bino masolo ya solo oyo ete tokoloba makambo kaka oyo ezali ya lokuta. Mais lelo oyo tokokende na lisolo moke ya eloko nini ezali kobebisa ba musique na biso. Bato mingi bazali kosala musique, mais en tout cas moi genre ya masolo ezoleka kati na ndule ezali moi bien te. Bien te na sens nini ba entourage ya ba leader, ba entourage ya ba leader eza makambo toloba yango mingi, mais on va répéter parce que bato il faut pas comprendre que ne jamais comparer l'incomparable. Arrêtez de comparer l'incomparable. Bato mingi bayaka bache makelele ba lobby ba bandi ba longwe na ndenge na lobaki mbaleleki ba longwe na concurrence loyale bake na concurrence déloyale. Et comme ipela bitumba ya kosimbana na maboko kasi cesse ya kosimbana na maboko kindoki pe koti na kati peza la kana yango bandakala. Ba musicien na kindoki na bango ba mususu baza ko banga te baza ko loba. Preuve à l'appui, on va vous mettre quelques phrases ya bato ya bakan ya ba artiste misusu. Moi audio moko ekoleka wa ezali extrait ya émission ya moninga mususu na France. Boyebi bien équipe à Saint-Denis. Alors, un de nos confrères y a Saint-Denis, à Salaki émission ya Mbaki Motomoka Zalaka proche ya Fali. Alors, Motowana aye alobi penda que après ça qui moi ba preuve na ye que moi qui ndokezaki na kati. Je parle aussi nazo visé awa nazo épinglé nini présence ya Koffi Olomide na kati ya église et pas wapi basai kolela Mimi Chikeva le jour avant l'enterrement. Voilà. Alors, on va essayer de parler un peu d'autre chose. À quoi ressemble la musique en République démocratique du Congo? Voilà, ça c'est le sujet. Et puis la musique kino-congolaise, c'est quoi? Et je commence par saluer notre ami Roger Malala, puisqu'il revient des vacances. En tout cas, un grand bonjour à toi. Gino là aussi est revenu de vacances. Lumba la Trabendo. Bango pe bauti vacances dans Mboka Kinshasa. Roger Kendeki Paris. Yé Naribota Mobimba. Je crois que Bama Passa, Seperaki, Ezalaki, Sango, Malamu, Komonate, Bazongeli Biso, na Zoto Kolongo, non, Kuna, Monkeypox, et Zuit, Bango Tepe, Zalite, na Yebite. Bon, voilà, c'est pour rire, hein. Bazongi, bien. Un grand bonjour à Cyril Modogo. Je peux saluer aussi certains amis. Alain Touya, bonjour. Chambouy Kabea, bonjour. Roger Chibangu, bonjour à toi. Voilà. Le mauvais temps est passé. Maintenant, Tokomina, Makambo, Monsusu. Mais par contre, la côté musique, mauvais temps, Ezali Kaka. On y reviendra tout à l'heure. Et je réponds à la question. À quoi ressemble la musique en République démocratique du Congo? Le style musical de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, et c'est, je dirais, le style musical le plus populaire aujourd'hui est un mélange de merengue cubain, de la rumba congolaise, de son high life d'Afrique de l'Ouest, reflétant de nombreuses influences qui se rencontrent au Congo. Voilà. Donc, ils allaient moi mélange à bilo monde tangiona, il y a ba rumba, il y a merengue, tokamati moi ba son moko ya sika, ba chiwana il y a Afrique de l'Ouest et sali et loro moko, ils ont se retrouvé une influence na mboka Congo. Mais surtout bito réfléchir bien. La musique kino-congolaise est la forme musicale les plus influentes du continent africain. Depuis 1930, depuis les années 1930, les musiciens congolais ont un impact très important. On va essayer de développer les konini ezali kokoti sa zizani na ndule ya Congo.
Nandule ya Congo, ba leader bazali toujours na ba influence makasi ya topé influence ya ba leader eza ko induire vis-à-vis na ba tuna bango bazala ka entourage na bango ezali ko induire bango na ba erreur minene. Eloko ni bazali ko sala fo mona ke moto moko akoya ako loba makambu soki boyoki makambu ya zoloba et puis leader a réagi te et ko loba ki biso attend to tala to loba nini moto wana zoloba batindi na leader na ye. Mais en réalité parfois ils ont raté que leader tem tatindi bango batala mais ba leader ba accepter quand même makambu do bazo cautionner quand même buzoba wana. Et puis makambu susu koti na kati andule yali na buzoba na kindoki. Kindoki lokola nini? Tala tokozwa exemple ya Kofi tango ayaki na église ya messe ya mama Mimi Chikeva. Un des partisans ya Kofi aye alobi que ayaki wana Kofi tango ayaki wana ayaki nzungu. Et la plupart abato bayaki wana bayeka kolakisa bilamba. Makamba kolakisa bilamba est-ce que na Congo ezali likamba kokamwa ezali likamba kokamwa te? Eza héritage na biso banda ba papa wemba banda musique na biso epai nyonso ba musicien bazali makamba kolakisa bilamba ezalaka nango kaka. Na matanga bat bakenda koyiba bakenda kosala makambo ebele bakenda koteka bakenda kosomba bakenda kolakisa ndenge o ba terme na bango bofunda bino moko bofunda bolobi matalana. Et puis moto wana zo revendiquer te yepe moto sala terme wana ya matalana. Bon, Matalana, est-ce que Congolais penza ko éviter yango? Voilà, c'est ça to komeka ko tourner autour ya wana. Est-ce que influence oyo ba leader bazana vis-à-vis na bato wana to pe bato wana bazali ba flatteur ningi lokwa Kofi Olomide bengi bango ba flatteur. Mais quand le grand frère Kofi alobi makambo ba flatteur, ayebi pe bien que autour na yepe ba flatteur bazali. Donc autour na yepe ba flatteur bazali. Ce qui Kofi Olomide lokwa ba bimisi audio wana oyoki kaka pe o mususu mwana na bango ya bandi ko senga pe ba pardon abia atiki ne ba makambo ko attaquer quand il a fallu. Parce que ayoki ke Kofi Olomide alobita lingaka nini. Mais so tobi to tikala na audio wana ezali yakala. Apparemment ezali il y a plus de 3 ans. Donc eza audio moko yakala. Mais ezali audio yakala, ezali vérité. Eza ke Kofi alobaki yango. Azaki so apesaki message na Soule kauka zo pesa message na Soule kauka ke soki bomona nga na zalaka bongo ezali te ke ona linga fali te mais fali azali numéro 1 fali azali modonini a s'expliquer na terme oyo ya double king pona ye double king ya bango double king ezali que ye azali papa ya oyo azali king donc pona ye c'était un honneur kozala papa ya roi d'après ses explications. Mais juste après maloba wana, juste après que babimisi audio wana, na quand il a fallu certainement à travers Soule Kauka, on dira bien, peut-être, entre guillemets. Alors, dès que babimisi audio wana, et sali que bato bakomiko loba makambe bele. Quand il y a ye, Kofi pe baye, balobi a, tango Kofi ayaki, azwaki, nzungu. Nenge zawana donc, kosila ya fali monani. O Kofi alelaki et pas waze quoi que nous en mungwa akeko zo mungwa poussière nzoka ne yaye na mungwa esoya bambuma bilo moi ne wana que il fallait mungwa mbuma to il fallait so mungwa poussière. Tout ça ce sont des inventions pour na créer ba émission na bango oyo ba tekaka na YouTube. Donc eza lokola bazo teke na biso eloko moko produit moko et salemi na lokuta. Pour que tout gobe yango, ben on ne peut pas gober ça quand même, mais les gens prennent du plaisir à écouter tout cela. Les gens qui vous parlent de la vérité, tout bah information à solo, bato barota la bangote, bato kende kotala, bato oyo bazali goloba makambo, ya ko piquer bato, ya ko kamata ko tia bato nzube mbeli na panzi. Bangonde balingi kotala bangonde batala maka ya on albaki boza déjà là bas 10 000 20 000 100 000 abonnés même. Pourquoi ne pas rester dans la vérité? Pourquoi ne pas vraiment rester dans l'information? Ya moni bana ifasik bazana kanda na baibaye na mosala wana sans que bazwa ba formation. Ba formation ezebele ezali kaka ifasik te ba école mususu ya pina Kinshasa ba école mususu ya laki biso na poto atoya pina ba école mususu to kotaki ba école mususu pour na média. Donc
ba formation ezali bele bato bazwa ki formation te o bakamata micro batia à partir ya téléphone nde yango wana bato wana baza ko bebisa mosala. Les gens qui apprennent sur le tas, comme on le dit en jargon français, surtout les Belges disent sur le tas, apprendre sur le tas. Voilà. Alors, le journalisme, c'est quelque chose, il suffit de savoir parler, mais il faut qu'il y ait une déontologie à Moussala. Pourquoi ne pas savoir respecter la vie privée des autres? Pourquoi ne pas savoir respecter la vie des autres? Tala, na Kinshasa va créer c'est ça que comme la seule personne qui avait été punie, c'est l'autre là qu'on appelle Sango. Sango Azala qui est puni pendant 6 mois, 1 mois. Mais, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que changer Sango? Échanger dans na elo comme côté parce que tango nganga beta bambodi na ya beta ka bambodi na ye bon continuer ko tala esika bo ka bambodi ezali pe malamu kasi na ebité pourquoi et pas yo ba ko ba insanité to pe ba bêtise ko finga bato na ebité po na nini botikalaka wana na kotala. Donc tout respecter à ta vie privée à bato to ebate soki par exemple les loyo boye matanga et comme on bayaki matanga pona kozwa nzungu, c'est-à-dire bayaki na moi pouvoir moko esprit moko ya kindoke yaki wana selon malobaya pas paroles pour yoka extrait. Alors azwa kinzungu kofia yako zwa nzungu nzungu nini yango ezalaka wana, c'est que bazali na ba guerre d'esprit oyo bazo sala ba guerre d'esprit biso tokota yango te, s'il vous plaît écartez-vous bo bima na masolo wana. So lingolo bayango keba pambate so ke zali guerre d'esprit yo zali esprit te okokota na makambo to pose esprit moke okokota na makambo bakota kate tomonaki ba mususu baleka mbeka likola kokota ka makambo to pe kolobaka makambo oyo eza nonsense. Voilà, donc vraiment nazana mingi ya kolobate nako kota kaka na internet nako zula bino ba extrait ya ba fingaka maloba nini balobaka nde sima o nyonso kolanda sima awa ekozala kaka ndenge bafingaka ndenge balobaka na ba mususu atazo finga te mazoloba maloba oyo ezali appropriété na bato bayokaka yango makambo ezalaka ezali makambo ya koloba peut-être na nkuku mais et non pas venir en parler devant la toile sous la toile comme ça étaler makambo ya bato. Est-ce que Koffi Olomide sera content d'entendre yem tombi kalingaka fali azala le besoin moi na toujours. Alors yem tombi kalingaka fali buyo boya kolobela makambo ke ayaki na nzu ayiko zwa nzungu batindaki waze quoi. Vous n'avez même pas le respect ya waze quoi. Waze quoi zali tata mobimba yo kamataka otangi kombone kaka tout bonnement ka ndengona. Allez naibité impolité sur les akoleka na réseaux sociaux et ça vraiment grave quoi. Donc qui les qui n'a pas de lobby azolo babi internet est béba parce que tout le monde insulte tout le monde a peur na mototé. Motaze ko banga mototé donc ezala encore ndengwana. Voilà, on va terminer cette histoire avec Blana Mosaka. Blana Mosaka a longwe et pas ya nani a longwe quartier latin après avoir fait 3 ans dans quartier latin a longwe nae a longwe pour nini makambo alobaki en tout cas ils aussi malon raté parce que moi mboka moi quartier latin ça moi genre makambo nango et puis mahamdenge komi batu bazo zo visa te Koffi n'a pas su avoir de visa pour l'Australie. Donc, à Kokai, comme ma musée, parce qu'il a utilisé ma musée à poto. Donc, bato bazo zanga ba visa, allez, main noire, car les sola, main noire, les ongara toujours. Donc, ezali, kopé, ça passe, ils ont fait ça, quand dans la mété, ma batoming. Fabrica, si on n'a pas à souffrir, dans la même situation, il y a kozanga ba visa, à petit concert, moko, un tout petit peu bâclé, mais il a essayé de donner le meilleur de lui-même. Bon, bah, critique est belé, mais, en tout cas, Azalaki n'a choisi parce qu'il a déjà engagement à Zouaki pour Nakobeta na Casino de Paris. Né dans le Baki, tout cas, il a héritier Watanabe, Kokota na distraction, ya ba Nyangara Katate, Kokota na ba distraction, ya bateau Bazalaka aux alentours de la Binoanate, Tala Mutomima qui wana communique au Swana, Olia sa la promotion et comme il a solo, ya divorce naye, Boye Barake, Mokili, Ezali, ko tourner ma bé na monde wana. Ma bé wana sikoyo. Oh, d'accord, on peut ça l'obéir raison. Hein. L'obéir bien, il y a un toutoufouni. Toutoufouni, il y a un des hommes qui sont un musicien, Nabato Bazali, peut mettre un musicien. Au lieu de makambo bien, il y a un artiste, continue à distraction, moi, donc on a habité ce qui est le rôle de Salabon Amito. Mais, Nasima Yabanini, illustration, que vous avez Bolanda,
oyo tokoyoka ye bafingaka to mpe baye baza koloba soki maloba nini baza koloba mpona baninga. Est-ce que ezali malamu to mabe? Koffi Olomide mpona nga ezali humiliation parce que baza koloba na kombo na ye ke ayaki azwaki nzungu. Est-ce que Koffi vraiment na motema na ye aurait préféré que pa parole sa ya lobaki o ayaki azwaki nzungu? Soko yaki ozwaki nzungu, nzungu nini? Fali nzungu ni azaki nango oyo ya kozo. To pe eloko nini o bango babengi nzungu? Dans tobi kindoki ezali pe ezalaka na kati. Yango wana tout fundi ese kangi bana lobeso que je salue en passant. En tout cas, toyoka oyo kolanda sima nde tozo la beno sima. Merci. Donc voilà. Ça c'est pour prouver na bateau tout basala qui manœuvre wana ya olimu sa YouTube à Koffi que c'est pas un problème. YouTube ya Koffi Kozonga. Et puis bateau ba s'abonner noté, allez vous abonner là-bas. Donc voilà. Bref. Tout débloquer Zobima. Débloquer Zobima. C'est-à-dire nzungu o Koffi azwaki. Bateau bayaki na damage na bango po eza na ce que qui yanke. O mona na église ce qu'on a beton ce qu'on a métaphore ya ki yanke. Nzungu siko Koffi akangaki wana. Ndenga bloquer ça permettre pe bato ba tala biso ba ko analyser on ndenge na bango ba otya na ba commentaire. Ndenge yo bi Koffi akozwa nzungu bato musu balambi bilo ba kolia. James Mabiala. OK. Permettre pe ba congolais na bato mayelo ba otala biso ba analyser. James Mabiala play Angeli. Maître Batista, Champion Batista, tant on a le maramboyo, azo comprendre que Maître Toxic Nyamaso, donc il faut que j'ignore Maître Zamba, Kata, Jonathan Makolo, donc bango ba yeb marambo, Maître Angola, ba yeb marambo na oloba, Roi Bilamba, Grand Kale Mboka, Koffi Panda, Pilelo, omoni marambo na oloba, et aba bilo moko fozaranka. Kumatologie pour qu'on ma place na okoma. Moni Koffi Olomide na kota na église wana. D'abord, batutu bakoti, fali, kolo matanga, poto chakole bembete. To chakake, fali kolo matanga. Akoti, wende na osekati, wende seksa ma beshura. Siko le grand mon père aya après. Parce que soki kaka esalaka inverse. Le grand mon père akota liboso, fali aya après, mais le fali abaka inzongo. Mais l'effet kaka fallait côté le bosso mon père à côté donc moteur à côté na souka yem takanga cérémonie ata na ba temple ata na ba nino ba mengo ba lodge place mama soleza là grand prêtre à côté à souka ata na réunion ministérielle ya gouvernement président soit président à côté nous soit à côté Koffi à côté tout était bloqué. Voilà, on sur la magie, la réalité. La réalité, la magie, bon, c'est pour lui la loge. Mais la personne n'a pas loge, n'a pas de l'oignon sur tout ce qui est que tant aura et mata, tant mystique et comme c'est ça qu'on appelle mystique. Si on a compris bien votre bateau, parce que nous on les bimbétés, nous ça m'a ramené bien. Nabi 98% de bateaux bagenegi matanga na ba saper matanga ba itele ba ola sabilamba. 2% na ba ya olela. Ah, mon kilo. Mais oui. Est-ce qu'il y a le kuta? Quelle est la vidéo? La vidéo quand on a TikTok, on a ça pas. Oh, il y a bien le monde qui matanga comme il y a TikTok. C'est oh, il y a qui na on débattre la bilamba. Combien ba gagner salon? Combien ba défi ba kabel? Combien ba ki mbango ba quel ka forme? 98% il y a bateau ba gagner matanga. Ba brandon na ngelo na eno ba 98 on a tout matalana. Donc bref, pour na lo bateke bisonde soki tozaki ndeni non. Siko tant Koffi akoti a bloqué ma faire. Fallait étouffement. Mutoki mbamo. Toki. Alongoli manteau. Alongoli chapeau. Vertige. Bato baluba bazaki zaki wana. Omone bamata bayaka ta ko adresser un mot vers Koffi. Non. Mais Koffi a laina courage ya ko benga na mutu devant sango. Dégage. Mutu pe. Sango du vertige. Apesi mes mais ndeba singa sango ndira kataki mes avant que tu mettes ici la bossani a béni na côté bembete donc yemoka tozana starawa donc c'est aura ya Koffi, c'est ça l'étouffement o pesa qui donc étouffé parce que c'est naturel les pères fondateurs les pères créateurs
akotaki apparition. On a question audio hein. Audio ko na audio. Oui, tozongi na plateau programme sabino ke boyoki wana malubaya moko ya ba oba mibengaka babengaka plutôt DCI ya Koffi Olomide. Donc maluba wana oya lobi, est-ce que Koffi aza d'accord na yango? On va passer à une deuxième personne, il s'appelle Bakali. Écoutez ça. Otoyoba soki akolobanini mais ezalaki chaud vraiment il y a quelques heures hier awana plateau ya Greco na évité soazaki na kanda ou bien nini bolanda ne quittez pas bozala. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Ezayo, limité, Ezayo. Dernièrement, ça l'émission mon na chaîne Oyo. Ah oui, pas l'émission à Congo Révolution. Au côté sous ma kamba Koffi, au côté vie non à risquer, balimba tu bombeli pour na Koffi, balimba bomba pour na Koffi. Donc Koffi, au le bien attaqué pire. Histoire moi ya Bible. Au côté l'exception le histoire c'est là. Histoire moi ya Bible moi na moi le bail que non enseigner bon mengo papa na ye, a kepe a pese mon mengo ton a kia kokita son sur mon papa. Na 3 jours. Et ça problème attends un jour, attends les mêmes jours. Attaque tous les mêmes jours. Au moninga zela yokanga, au moninga Bakali nga na lo bango lelo. Na sa mwana Koffi. Et puis les missions na loba nini, j'étais mal compris. Na loba qui na défendre Koffi Olomide mais face ya ba warrior na défendre té. Ba warrior ba c'est des fans. Alors nga go s'éterniser na fan na émission, na s'occuper dans ba propos ya ba fan. Na koki kotia fina nga na risque té pour na Koffi Olomide. Na rotia siko. Ba propos na na ntibi na rotia. Oh Ezab. Narotia. Oh watala. Oh ngala Koffi Olomide. Lelo. Oh Rose, premier ministre congolais côté africain, résident en Afrique. Autant moi na Rose na ta ressemble à Sika. Pas près. Lelo. Papa na lelo, monde à la tite. Après ça émission. Après oh na yo sa l'émission. Wangani tena wangani tena ntima ke kaza papa na nga na ko kumisa mama misiki na ye et puis na kumisa pe mama nyoso. Mwana moko talinga te muto ya beta papa ne mata atiki pe muto na bimakindi. Ato ala ima kaste keba. Attends, ma casse, moi, je suis barumbu bien à Bissoa, tu pratiques ba judo, ba boxe. Ponga, au moninga, tu as bani la boxe kake. Tu as bani la kake, dans ça, il y a 2 mois. Kake, boxe kake. Osa kake, osa boxe la taille. Ngai, boxe qui part taille. Bata honnêtement, on a déjà moulé na casse boy. Yo so ba tona drapeau à beto na seconde côté ko kata judoka. Kana pe judoka boxer. Ngas konne na lobana judoka boxer na lingana mi kotsa makasi wana te. Judoka bakana kanga na poto. Ngas ko na salango mingi te na kataki. Après na kebe tweet. Déjà de mon abima journaliste. Déjà beta mutu na fina na poto. Obi na sport au ça. Na sa mutu makasi te. Bonde no pesa drapeau pas dans la charge. Na pesa charge po mo na leti batamila inde batamakasi. Drapeau go bet seconde kutu mulai. Seconde kutu avant seconde alani. Yes. Ma bête père ba au moni drapeau, a bête père temolo musapi mo azo baluso boy. Mais amu kuse oleke na mulai. Obi ke ana mona nga. Biso ba au moni biso ba rumbu, yuma d'abord asala kate. Wala ça, wala peneza défis na biso na barumbu, na barumbu yuma asala kate pi barumbu ko yate. Ngata no ba barumbu. Normalement, on va mettre BSB quoi coach olympique 5e dan. Normalement, on va mettre Toxic Nyamasolo. Normalement, on va mettre les noirs. On t'a signé scène de nous. Moi, les soldats scène de nous obéis. On t'a signé on mettre les noirs. On va mettre Tango fort. 2 mois au Kota Wata. Bah sinon check fou les rois de France. Vous avez vu ce qu'on a grigné 9-1. Président Macams. Vous avez vu comment non? Président Macams, Kanga yango bien. Pardon. 9-1, mokona 9-1 mobimba. Président Macams. Obeminga rapide pour battre la biso na comprendre. Vidéo oyo aigle a la biso Michel Kombe. Eza lilo non? Après on est à la tite. Na Koffi. Nde na beti ba Didas boy. Na Koffi. Na Koffi papa benga bieko. Na excellence Koffi Olomide. Koffi Olomide. Voilà, benga excellence parce que au moins toute autorité vient de Dieu. Tant que plateau na excellence. Benga nenge ça. Tant que président Fati a passé un passeport diplomatique, a comme c'est ambassadeur culturel. Nanayo, to salakate. Lelo. Benga na comme omo konzambo kapesi. Titre wana. To fait comprendre de bateau. Lelo Bakali, Oyo et ça Lelo. Yo de pas botan mata de Rolls. Et bi ressondé la main. Yo mata Rolls yo. Yo de pas botama. Et bi na commune lo lendo mo be mbali boso na mata Rolls na finanga. Après Rolls so mbeli ezali hein. Problème te Mbeli mboka bapaya pe mboka mibeko mutako sorte mboka mibeko force aux yeux énergie pour na Koffi hein papa nanga go sakana ko douter mwana Koffi ngayeyo
Yo no meka mwana Kofi. Kama mwana Kofi. Ofuta nyongo ya Kofi okimie na poto ya ngosala. Tena tika la bon mutakima sana mutu bongo. Omoni Kofi ngala mamasi. Mwana bangali boso na vie. Tena babotité. Frère. Na babotité. C'est que tamola mokili bien yebi otamola 54 so 52 pays na monde non. Kofi na mamasi babo ebete na ba enfant adoptif basala. Yonde ngayi. Na ba papier. Obi basali ba papier. Ngafuna la sayo. Ce to parier na la kisi au pesanine. Ce na tena ta deux téléphones na iPhone 15 Pro Max. Yo c'est la téléphone ni. Fa ke so tuna tena tuni na tche de iPhone 15 nanga. Na poto tuna na téléphone. Yo za la 15. Yo c'est la XR. Bonga no to ande moko. Ngana na tamo la Kofi. To andenge mo to ça. Baba tida so na la tse ça pena ya message. La ba téléphone. Ya ngolo. Pesa mi balé. Ba 15 Pro Max soit. Pesa na 15 Pro Max. Vous avez des téléphones non? 15 Pro Max. C'est l'équipe à 1500 €. N'importe quoi. Mais c'est là 15 nanou. Bon c'est biminanti. Et bimana moi auto ça. Mais toi là 15 Pro Max téléphone à souka. Sorti na mi balé boto équivalence to tira ya souka na 1500. Non on a 3000 € na maboko. OK, muta. Et puis non on a 4500 na maboko. D'accord, et ça lui va combien? Tu commences à calculer comme ça va combien? Déjà 7500. 7500. Muta ta moi na 7500. Na chaîne 2500. Et ça lui va combien? 10 000. 10 000. Mais on fout la chambre. Wana yo c'est la personne na fout là. Mais nga kuna on si bato na foot la ngo sali nini oh bonga sali nini na marié na nuté na boti pe na tele poto mais ba ke na poto ba so biloko ya crédit telo kuta nga siko na so na crédité nga so na cash bato ba yebi yo mo pe yebi et puis nous sommes yebi ke bakali nga sa boye so biloko na ke yanga pesa nga on a respect pour ça biloko lu pesa biloko pesa ba téléphone pesa na lokumu ba pesa tati maboko yo pesa lo bongo nga ke église ça téléphone. En fait, c'est iPhone 15. Non, c'est le téléphone, on a le président de la République. Bon, c'est Bini. Bon, c'est la date 15. Parce que le premier journaliste sur iPhone 15 pour moi, c'est moi. Hein? Bon, premier journaliste, c'est là. Non, on est avec les 4 émissions. 4 émissions. C'est la XR. Avec les 4 émissions. C'est la XR. C'est bon.